bana na nzambe mbota na biso nyonso na esengo lisusu koya liboso na bino mpona kosakola nsango malamu na bokonzi na nzambe. Napesi bino merci mingi mpona koya elongo koyoka mpe koyekola ete tososola lolenge tozali kotambola mpe na kozila kokota na bokonzi na nzambe. Na kosenga na bino bandeko na ngai bayoki soki bokoki kosunga ngai te kasi kosunga nzambe mpona kopanza nsango malamu na bokonzi na nzambe ezali mosala oyo nzambe apesi biso nyonso. Lolenge bokoyoka soki bokoki mpe kopanza yango na ba réseaux sociaux kotindela bandeko mpe baninga ete bango mpe bayoka mateya basosola maloba oyo nzambe alingi toyoka. Tika ete tobondela nzambe na ngolu yo ozali nzambe na nguya nzambe na nkembo sunga biso tososola maloba na yo fungula mitema na biso ete tobomba oyo toyoki mpe toluka lolenge nini tokoki kotambola kati na yo. Molimo mosantu molimo na nzambe obe yo oyo akoki kososolisa biso maloba na nzambe fungolaka bongo na moko na boko na biso ete tososola maloba na yo na nkobo mosantu na Yesu Masia ye nkolo mpe mobikisi. Bandeko na ngai lelo nazali na esengo koya liboso na bino lisusu ete tosolola moke. Lelo na masolo na biso tokosolola tokoloba mpona wapi epai yo tompe ngai tokovanda na bomoi na seko. Nazali na motuna ete eske oyebi epai wapi yo kokende. Toloba ete lelo oyo yo okufi soki mpe ngai nakufi eske nayebi bipai na kokende soki nalobi ya solo bongo na kovanda wapi. Nalingi lelo tomeka kotala na kati na makomi kososola wapi epai tokokende mpe wapi epai tokovanda na bomoi na seko. Na bomoi na seko ezali na bisika mibale na paradiso epai na nzambe mpe na lifelo esika bato oyo na masumu baoyo baboyi kolinga nzambe kondimela Yesu Masia ye azali nkolo mpe mobikisi na bango baoyo elongo na Satana bakokende. Liboso tobanda tokota na makomi nalingi toyoka loyembo moko. Loyembo yango ekoyembama na monoko na anglais kasi ngai mpe na koyikota koyemba yango na monoko ya lontomba mpe na kolimbola yango na lingala po ete baoyo mpe bayebaki ngai na ntango na kala babandaki kobianga ngai moyembi. Toyoka na loyembo ezali motuna ete bongo okozala wapi epai yo okozala na mokolo na nsuka. Toyoka loyembo bongo tomituna moko na biso soki tokozala wapi. Na yango bandeko na ngai eyano ekuto bepa na yo moko eyano ekute pa na ngai tomituna. Where will you stand beside okozala wapi na mokolo ya kosambisama
ntango nkolo akotuna yo eyano nini yo kopesa Yesu Masia. Ntango wana lobiko na yo esili, lobiko na yo esili. Motuna ezali bongo okozala wapi na mokolo ya suka? Kanisa ndeko na ngai, loyembo elobi okozala wapi na mokolo na nsuka? Ntango Yesu akotuna yo na kati na kosambisa eyano nini okopesa ye, yo okozala wapi na mokolo na nsuka? Bandeko na ngai, tika te tokota na maloba toluka koyeba na mokolo na nsuka na bomoi na seko yo mpe ngai tokovanda wapi, tokozala wapi, lolenge nini tokokende kuna. Totala na liloba, tokotanga na monkanda na Yohane chapitre wana ya 14, tokobana na verset ya liboso kino na misato. Yohane chapitre ya 14 na verset ya liboso kino na misato. Yesu abakisi alobi boye, bozala mitema likolo te, bondimela Nzambe, bondimela mpe ngai. Na ndako ya tata na ngai bisika bizali mingi, nakei kobongisela bino yango. Soki ezalaki bongo te, mbele nalingaki kolobela bino yango te. Bongo soki nakei kobongisela bino esika, nakoya lisusu kokamata bino mpe bozala esika ngai nazali. Yesu alobi ete na ndako na tata na ye bisika bizali ebele. Ye akei kobongisela biso bisika, mpe akozonga kokamata biso mpo ete amema biso esika tata azali. Wana makomi na Yesu alobi ndako ezali. Tokota lisusu na liloba na mokanda na Bakorinti ya mibale, Bakorinti na mibale na chapitre wana ya 5 na verset ya liboso kino ya 5. Mpamba te nzoto na biso awa na nse, nzoto oyo ezali lokola ndako ya kopo ya kapo, yango ekokufa, kasi na mboka na ye Nzambe akopesa biso nzoto ya seko, yango ekozala lokola ndako ya kitoko oyo esalema na maboko ya bato te. Ndako Yesu alobaki nini? Na ndako na tata na ngai ezali na bisika ebele. Awa liloba ezali kolobela biso, Paul azali kolobela biso na buku ya Bakorinti ete Nzambe azali na ndako oyo ezali mpo na biso, oyo nzoto oyo ekokufa, nzoto oyo ya sika ya molimo ekovanda na ndako wana. Nzoto na biso ezali mpe lokola elamba oyo tolati. Sikoyo tozali kolela, tokomi koyoka mposa mingi ya kokota na ndako na biso ya likolo.
tolingi kolata elamba na biso ya sika kaka na ntango tozali nanu na oyo ya kala mpo totikala bolumbu te. Ntango tozali kofanda na ndako na biso ya kapo oyo, ndako oyo tozali kolela mpe kobanga. Ya solo tolingi kotika elamba ya kala te. Tolingi kolata elamba ya sika na likolo ya oyo ya kala. Elengi koloba nzoto oyo etangama kokufa ezwa bomoi ya seko. Nzambe asali yango mpo tozwa bomoi yango. Mpamba te esai epesi biso molimo na ye mpo na kolakisa te alingi kopesa biso bomoi mobimba na ye. Nzambe alingi kopesa biso mobimba na ye. Nzambe alingi kopesa biso mobimba na ye. Alobi ete nzoto oyo ezali nzoto ya kala, ekokufa, ekobeba. Kasi ya kopesa biso nzoto na sika oyo ekovanda na ndako na ye. Na ndako oyo wapi? Oyo Yesu alobi ete nakei na ndako na tata na ngai bisika ezali ebele, nakei kobongisela bino esika ete moto na moto yo na ngai tozali na esika oyo Yesu akei kobongisela biso. Loyembo euti koyemba ete tokozala wapi na mokolo na nsuka, epai wapi yo kovanda. Omituna ndeko na ngai, yo yebi bisika oyo kovanda. Totala na makomi mpo Yesu azali kolakisa biso lolenge na kososola bipai wapi tokovanda. Na bomoi na seko. Nalingi napesa bino mwa lisesi. Mpo Yesu alobi ete akei kasi akozonga kokamata biso. Akozonga kokamata biso ete tokende kovanda elongo na ye na ndako. Bandeko na ngai, omoni Yesu azali koyebisa na ba oyo bakondimela ye. Soki yo ndimeli Yesu Masia, ozali na likia na kokota na bokonzi na Nzambe. Kasi oyeba ete ezali garanti te. Ondimeli Yesu, ezali na loko mosusu oyo ezangi mpo ete okokisama kozwa esika ya kovanda kati na ndako na Nzambe. Toyoka maloba na Yesu Masia na kati na mukanda ya bimoniseli. Na bimoniseli mukanda ya suka ya Biblia, bimoniseli na chapitre ya ntuku mibale na mibale, tobanda na verse wana ya nsambo. Elobi boye, bongo Yesu alobi, tala etikali moke na ya. Esengo na baoyo babatelaka maloba euti na molimo ndenge ekomama na buku oyo. Biblia. Esengo na baoyo babatelaka maloba euti na molimo. Toyutaki kotanga na bakolinti ete molimo oyo Nzambe azali kopesa ye moko abongisaki yango mpo ete esosolisa biso. Molimo ezali kolakisa biso nzela. Molimo ezali kopesa biso elikia na kokota na bokonzi na Nzambe. Esengo na bango wana. Kasi bandeko na ngai tososola. Yesu alobi ete azali koya noki. Totala lisusu. Obele na mukanda wana ya bimoniseli ya ntuku mibale na mibale na verse na zomi na mibale. Elobi boye. Yesu alobi, bongo Yesu alobi, tala etikali moke na ya. Na koyela moto na moto lifuta na
ya mosala na ye. Na koyela moto na moto lifuta na mosala na ye. Mosala nini? Oyo yo osali, oyo zali kosala mpona Yesu Masiya. Alobi akoyela moto na moto lifuta. Kondima etambolaka yango moko te, etambolaka na misala. Kondima oyo ezali misala ezali kufa na mokanda na Yakobo azali koyebisa biso ete kondima oyo ezanga misala ezali kufa. Yesu ayebisi biso ete akei kobongisela biso esika. Na ino tosola muke mpona esika oyo Yesu azali kobongisela biso. Napesa bino mwa lisese. Mpo kondimela Nzambe yango etambolaka na misala na yango. Yesu andimelaki Nzambe atikaki lola, andimeli Nzambe ete aya na nse, alakisi mosala yango aye. Na bolingo kolakisa misala ya Nzambe, Yesu azalaki na bolingo, na motema ya bolingo. Yesu aleisi bato. Yesu abikisi bato. Yesu asekwisi bato. Yesu akufi mpona bato. Yesu asekwi mpona bato. Kondima na Yesu etambolaki na misala kolakisa ete ya solo Nzambe azali kati na ye. Ndeko na ngai. Kondima na yo ezali na misala. Tompe yo kena yo bena losambo. Yo mibianga mo Kristo. Mo Kristo no bena maloba. Kasi misala ya kolakisa kibonzambe ezalaka te. Kondima ya mpamba ezali kufa. Tokena na mukanda na Yakobo ya mibale. Toyoka na verse wana ya zomi na mine kino zomi na mwambe. Bandeko na ngai, soki moto asalaka misala ya bondimi te. Soki osalaka misala ya bondimi te, ezali kolimba nini? Kondima na yo eza na misala na yango ezali komonina. Tina nini akoki koloba te, ngai nazali na bondimi. Bondimi ya ndenge wana ekoki kobikisa ye mutuna yango wana. Ndakisa, ndeko moko azangi bilamba na biloko ya kolia. Mpe moto moko na kati na biso alobi na yeboy. Tala bilamba ya malili, lata bilamba ya malili mpe kende kolia malamu. Soki bolobi bongo kasi bopesi yete biloko oyo azali na yango mposa. Maloba wana ezali na ntina. Ndenge moko mpe mpona bondimi. Soki moto asalaka misala ya bondimi te, bondimi na ye ezali ya kokufa. Ezali kolimbola ete soki ozali ben mondimi kasi ozali na misala te, ondimela Nzambe, okokota na lola, kasi kuna na lola ozali nano na garanti na esika te. Mpo ete misala na yo Yesu alobi yango na kati na buku na bimoniseli ete akopesa biso libula moko na moko lolenge na misala na biso. Misala na yonde esika Yesu akei kobongisa esika azali kobongisela yo ndako wana yo kovanda par rapport na misala oyo ozali kosala na mokili. Oyo ozali kosala kati na nzoto na ino ozali na bomoi ndeko na ngai. Na pesa bino lisese. Oyebi ete misala nde yango etambolaka kati na kondima. Po misala nde kobongisa esika lolenge nini yo kokota okovanda na esika. Na pesa bino lisese. Soki toki kotala epai na biso wana mokili na mpoto tozali na ba masano lokola ya football américain, lokola basketball. Soki ngai nazwi nalobi nakende kotala basketball, nakei kosomba tike na ngai mpo nakota na stade. Toloba moto lokola Bill Gates oyo
asala ba ordinateur na biloko nyonso wana ye mpe ake kosomba ya etike yokanisi esika oyo ngai na kovanda na esika oyo Bill Gates wana soki mpe Donald Trump akovanda ye mpe Donald auti kosomba ya mpe tike ake na kotala be bal wana yokanisi esika oyo ngai na kovanda na esika Donald akovanda kozala lolenge moko ekozala lolenge moko te ndeko na ngai mpona nini mpo ete Donald akosomba na lolenge oyo ye ami yebi na mbongo ya zaina yango ngai mpe na kosombo be na kimwa kimbongo ngai na zaina yango soki totali Donald akovanda na nse kuna esika bakobeta bale kuna me ngai na tike na ngai oyo na kovanda kuna likolo ntango mosusu nazotala bale na batelevizio ezalaka kuna ntango mosusu nazokotala yango na Gmail mpo baza kobeta na nse kuna mosika esengo oyo Donald Trump azali kozwa kuna na nse esika ba ezali kobeta bananga yo na bandi kuna na likolo ezali ndenge mosusu bisengo ezali ndenge mibale mpo kuna na nse Donald akoya na mwa bali na yabi bali na ngai muke na kopesa joueur boye akomela ngai mwa eloko moko na pesa yango cadeau libonze pa mwana ngai alors ntango bakobeta bali ntango mosusu moto wana ye totala kawa na basket akei kokwea mpembeni na bato bakangi ye bapesi ye mbote akei kozwa bana bia komela ngai nkombo na yo awa mpo na pesa mwana ngai akokoma mbango apesa azongi kobeta bali esengo wana soki tobemi yango na ndenge na molimo misala na yo mpo ete Donald asombaki tike na ye na nguya na misala na ye alakisi misala mpe asombi na oyo ezali na ye ngai mpe nasombi oyo ya ngai kuna Donald kuna na lola yo oyo mibiangi mokristo otala misala na yo mpo ete esika yo kovanda lilobelobi ete ekobongiselama na lolenge na misala yo naino zali na mokili oyo Yesu abina kei kobongisela bino esika azali kobongisa esika azali kotalaka yo lolenge yo azali kosala nde azali kobongbanzelu azali koyebisa bobongisela ye bobongisa kitoko nkembo oyo kozala na esika oyo kovandela na esika oyo Petelo akovandela Elia akovandela Jean-Baptiste akovandela Mose akovandela kanisa na bango pe bazalaki bato lokola yo lokola mpengai misala na kondima etambola esika moko nde yango ekopesa yo okota mpe ozo esika malamu na kovanda oyo tata akikobongisela biso bongo ndeko na ngai misala na yo ezali lolenge nini kondima na yo ezali kotambola na misala esika moko soki kondima na yo ezali obe kondima na monoko ezali ya kokufa na mokanda na Yakobo ayebisi so boye Yakobo na mibale na zomi na mine abi kondima oyo ezali misala ezali kufa kasi moto moko akoki koloba boye bato mosusu bamipesaka mingi na bundimi mpe bamosusu na misala soki moto alobi boye na kozongisela ye lakisa ngai ndenge moto akoki kondimela Nzambe soki asalaka misala ya bundimi te bongo na misala na ngai na kolakisa yo ndenge na ndimelaka Nzambe yo ndimelaka Nzambe ozanga misala moningo mosusu pe andimelaka Nzambe na misala kondima oyo ezangi misala ezali kufa nayebisa bino lisese mosusu ya bato mibale moko azalaki na kondima ya solo kasi azanga misala mosusu azalaki na kondima na misala oyeba ete kondima ekokotisa yo na lola misala ezali ko garanti esika oyo yo kovanda na lola oyo Yesu azali ko asiko kende kobongisela yo mpengai toyoka lisese tokenda na mukanda
ya Malako. Malako na chapitre wana ya zomi tukubanda na zomi na nsambo kino ntuku mibale na mibale. Moto ya bomengo. Tango Yesu azalaki kotambola na nzela, moto moko aye mbango afukameli ye mpe atuniye. Motei malamu. Nasengeli kosala nini mpo nazwa bomoi na seko? Bomoi na seko esika yo na ngai tokovanda. Bomoi ya seko. Atuniye. Nasala nini mpo ete nazwa oya ngai ndako kuna na lola. Yesu alobi na ye, pona nini obegi ngai moto malamu? Moto malamu azali te kaka Nzambe ye moko. Oyebi mibeko. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moto makambo te, kozwa eloko ya moto na mayele mabe te, tosa tata na mama na yo. Moto wana azongiseli ye boye. Motei na tosaka mibeko wana yango nyonso banda bomwana na ngai. Moto wana alobi ete nazali na kondime pa na Nzambe. Po wana ezali mibeko na Nzambe. Na sili kondimela yango nyonso mpe na salaka yango banda bomwana na ngai. Nzela na ye ya kokena na lola efungwama. Toyoka. Alobi banda bomwana. Yesu atali ye na bolingo mpe alobi. Ozangi kaka eloko moko. Aha. Kende kotekisa biloko na yo nyonso mpe pesa mbongo na babola. Wana nde okozala na bomengo na likolo. Opesi na babola. Yesu kuna azali kobongisa esika mpona yo. Nsima yaka kolanda ngai. Kasi moto yango alembi nzoto mpo na maloba wana mpe akei na mawa. Mpamba te azalaki na bomengo mingi koleka. Andimelaki Nzambe. Toyoki malamu. Alobi na tosaki Yesu atuniye oyebi mibeko. Mpo kote na lola ifo ndima. Andimi alobi wi na yebaki mibeko na tosaki yango bana bomwana. Yesu alotali ye alingi ye mpo ayebi ete andimi azali na kondima. Kasi kondima na ndeko wana ezanga misala. Yesu alobi ete lakisaka ngai misala sikoyo teka pesa kabola osala action. Yaka olanda ngai. Misala ezali te. Akoti na lobo. Akoti nzela mibale. Nzela oyo okokisi na misala na kondima. Nzela oyo obe kondima. Ubia na kondima na misala ezali te. Ya poni nzela wapi oyo na kondima na misala ezali te. Okay. Azalaki na kondima kasi azangi misala. Toyoka lisese mosusu. Ya ndeko mosusu. Yango ezali na buku ya nini? Na Luka. Na Luka na chapitre wana ya zomi na libwa tokobanda na verset ya liboso kino na zomi. Yesu akoti na Jeriko. Moto moko azalaki kuna nkombo na ye Zakai. Ye azalaki mokonzi ya bafutisi mpako mpe moto ya mbongo mingi. Tango Yesu azalaki kokatisa mboka, Zakia aluki nzela ya komona ye. Kasi lokola azalaki mokuse akokaki te mpo bato bazalaki mingi. Bongo akei mbango liboso mpe amati na nzete moko ya sikamo mpo amona ye. Mpamba te alingaki kolekela kuna. Tango Yesu akomi na esika wana, atali na likolo mpe alobi na ye, Zakia, kita noki, mpamba te lelo nasengeli kolala na ndako na yo. Zakia kiti noki mpe ayambi ye na esengo. Bato nyonso oyo bazalaki komona makambo wana bakomi koyimayima.
balobi moto oyo akei kolala na ndako ya moto na masumu. Kasi Zakia alobi na mokonzi boye, toyoka. Alobi mokonzi, tala nakokabola biloko na ngai na katikati, nakopesa ndambo mosusu na babola. Mpe soki nayibaki moto na mayele mabe, nakozongisela ye mbala minei. Tala ndeko na ngai, Zakia asosoli oyo totangaki na buku na bakoliti ete molimo oyo ezali kososolisa biso ete tondima asosolisi Zakia. Kasi Zakia asuki wana te. Ntango Zakia asosoli lobiko ezali na Yesu Masiya ete Yesu akokende kobongisa esika, alobi ngai mpe naluka lolenge nini bakobongisa oyo yango esika. Zakia alobi tala mokonzi, bomengo nazali na yango na asali nini kondima na misala. Alobi nakozwa yango nakokabola mosala yete akabola apesa na bayo bazangi. Mpe soki ayibaki akozongisa mbala minei. Kondima na Zakia etamboli na misala na yango. Ye azwi oyo aye esika na kovanda na ndeko na ngai. Kondima oyo oza kolobaka mikolo nyonso ngai mo Kristo, ngai mo Kristo. Lakisa mpe misala na yango. Yo zali na misala, mpo misala na yango nde yango ekobongisela yo nzela. Tala bato oyo mibale, moko alobi ete ayebi mibeko nyonso, atosa mpe yango, mpo ete andimelaki Nzambe. Kasi kondima na ye ezangi misala. Ndeko na biso Zakia, ye lokola moto na masumu asosoli lobiko na ye ezali epa na Yesu. Molimo oyo ezali kopesa ye ete akende koluka Yesu. Akutani mpe na Yesu. Ayebi ete lobiko ezali na Yesu Masiya. Ye mpe folakisa ya Yesu ete kondima na ye ezali kotambola na misala esika moko bandeko na ngai. Zakia poni ete esika oyo ya kovanda ebongisela ya mela ye na Yesu Masiya ye moko. Soki na misala na Zakia Yesu azongisaki eyano ete nini? Yesu azongiseli ye lelo lobiko ekomi na ndako na yo. Mpamba te Zakia ye mpe azali mwana na Abrahama. Lobiko bomoi na seko ezali lobiko na solo ekotaki na ndako na Zakia. Mpona nini? Mpona kondima mpe na misala na Zakia. Ntango Zakia sosoli mpe andimi Yesu, atiki nyonso na mabe abandaki kosala, alakisi Yesu kondima na ye na kati na misala na ye. Bongo ndeko na ngai, kondima na yo yo zali kolakisa mpe misala na yango. Kanisa na ino omitala ngai mpe na mitala. Kondima oyo ezangi misala mpo ete Nzambe akofuta biso kati na misala na kondima. Bomoi na seko. Soki totali na mokanda ya Yohane ya misato, na Yohane na misato na verse na zomi na motoba elobi boye, mpamba te Nzambe alingaki mokili mpe apesaki mwana na ye na likinda ete moto na moto oyo akondimela ye akufa te, kasi azwa bomoi ya seko. Oyoki okozwa bomoi ya seko ezali kolimbola nini? Okokota na bokonzi na Nzambe total. Sika oyo tokota na liloba toke na mokanda ya bakolinti ya mibale lisusu bisika tukutaki. Bakolinti ya mibale na chapitre ya mitano
na verset ya zombe. Bakorinti ya mibale chapitre ya 5 verset ya zombe. Mpamba te mokolo Kristo akosambisa biso, akotala biso nyonso malamu mpenza, mpo moto na moto azwa oyo ekoki na ye soki azalaki kosala yoka yango libela, kosala malamu to mpe mabe na bomoi na ye awa na nse. Toloba yango lisusu. Mpamba te mokolo Kristo Yesu akosambisa biso, akotala biso nyonso malamu mpenza, mpo moto na moto azwa libula na ye lokola ekoki na oyo ye asalaki awa ntango ozali naino na nse. Oyoki yango na Yohane alobi ete mpamba te Nzambe alingaki mokili apesi mwana na ye na likili ete moto na moto oyo akondimela akufa te akote na bokonzi na Nzambe. Awa alobi ete soko okote na bokonzi na Nzambe, Yesu mpe akotala yo na nsima ye kopesa yo libula. Ezali kolimba akolapesa yo na yo esika okovanda na bomoi na seko na lolenge oyo tambolaki, oyo salaki awa na mokili ntango ozali na mokili. Yango nyonso mibale ezali kolakisa. Na Yohane 3 ezali kolakisa biso kondima, na Bakorinti ezali kolakisa biso misala. Ndeko na ngai, omituna yo mondimi, yo mibyanga mo Kristo, oben mpo okendakele na losambo na eglise, obele mpo osalaka bajene, obele mpo olalaka na eglise, bongo misala na yo. Yesu apesaki biso ete tokende, balobi ete bayekoli bokende kotatula nsango malamu na bokonzi na Nzambe. Alobaki te ba pasteur, alobaki te ba évêque, alobaki te ba prophète, alobaki te ba bishop, alobaki te ba papa, ba nkombo nyonso tozali komibyangaka. Bayekoli biso bao tozali kolanda lokolo na Yesu, yo moyekoli na Yesu. Soki Yesu alobaki boye ayebi ntina ete apesi moko na moko na biso lobede molimo oyo Nzambe abongisaki kati na biso anta muke oyo yebi yo panza nsango malamu. Nsango malamu ezali teka kobele koloba biso ba mosusu lokola tozali nzoto na Kristo, moto na moto azali mosusu azali litoi, mosusu azali zolo, mosusu azali miso, ba mosusu azali minoko. Lokola biso tolobaka mingi ba pasteur na ba batei tozali minoko, kasi nga nazali monoko, nazali maboko te, moto mosusu azali maboko, moto mosusu azali matoi, moto mosusu azali makolo, mpo ete tokokisa nzoto na Kristo. Yo azali nani? Ngai na miyebi nazali monoko mpo na lobaka yango wana nazali koloba kotatola nsango malamu. Moto mosusu azali maboko, ye mosane obene nini soki akoki kosunga asungi, kosunga ezali te opesa mbongo moninga azangi. Anta ozali komona yo ozali na voiture azali koleka, mama wana azali kotoka moni mpasi bisika evai na voiture na ome otali ye oleki yo lobi ozali kokena na eglise na losambo, kasi omoni mama azali komona mpasi azali kotambola na makolo mpo alati malamu te, yo otiki ye. Mosamalia malamu otiki ye. Oyo azali kozanga misala na yo, yo matu na maboko, bongo yo miso, yo matoi, yo ozali kosala nini? Misala na kondima, kasi yo ozali kobe kondima. Ozangaka priere te, jeune ozangaka te, yo kenda kobe na ngomba dime yo ekoma lokola eloko mosusu mpo ozali kondima mibeko. Yesu atuni moto wana oyebi mibeko alobi na yeba nyonso banda bomwana ti na kwe mokolo Yesu atali asepeli alingi ye mpo etazalaki na kondima, kasi azangaki misala. Ndeko nanga yo ozali na kobe kondima, kasi ozalaka na misala te. Yeba ete misala na yo yango ezali kolaka esika nini yo kovanda na lola. Kanisa na ino na lisese na pesa kibino awa
ngai na Donald Trump touti kosoba batike ya kokende kotala bal nao ya tike ya Donald nao ya ngai bisika tokovandela ezali ndenge moko te bandeko na ngai. Yona Kabila bokende kotala football na Kisasa yake na guichet Kabila sombio ya ye yompo sombo ya yo kanisi yona ye bokovana mpembeni bokovana mpembeni te esengo yako yoka esika azali komona bala ezali kobeta makuna na esengo yoko yoka ezali yokovana kuna likolo ezali ndenge mosusu kanisa na yango mpo ete ekovana ngai soki nazali na mbongo lokola Donald Trump ya sombio na etike ngai mpe na sombi tovandi mpembeni kuna na kati tokokuta ba Jordan ba Pepe ba beti na kala ba vandi tozali kosola basolo tozali kotala bal wana esengo wana bandeko na ngai ezali lolenge moko te na esengo moto avandi kuna kasi yango ezali kouta wapi na tike oyo ngai nasombaki na mosala oyo ngai nasalaki mpo ete nazwa mbongo wana nafuta tike nakota na stade esengo oyo yo ovandi na lola na bomoi na seko soki kuna ezali lokola stade nzambe avandi na kati na nkembo na ye nyonso yesu masiya na maboko na mobali na nzambe tata bankolo bavandi bikelamu minei wana bavandi koyemba banjelu bazali koyemba basantu bazingali ye kanisa na ye soki misala yo ezalaki lolenge moko na Polo avandi awa yo wana Petero kuna ndeko na ngai kanisa esengo wana yo vani pembeni na Elia mpembeni na Mose bozali kosola kino nsuka na elaka ezali na nsuka te ubia yo vandaka kuna kanisa na lola na ebele yango nkoto na bato oyo banda mokili bandaki tinsuka yo vandi kuna na arrange ya nsuka kuna ozali na lola ozali na paradis mais yo vandaka kuna po misala na yo ezalaki ntango nzambe azali koloba baninga bazali koseka na nkembo ozali kotuna oyo azali liboso alobi nini wana zanano oyo anape akino mosusu alobi nini bozali na lola alobi mpe nini oyo alobi ti eyane kouta mpe yela yo bozali na lola bino nyonso ubia yo vanda kawa nkembo na nzambe ezali obe mpembeni na yo ezali bisika nyonso me yo ozali na kati yango ezali mpona misala na yo misala na yo koponela yo esika oyo kovanda lolenge yesu azali kobongisa yango ete ndeko na ngai mokolo na nsuka wana akotala yo alobi ete nakopesa moto na moto libula na ye na lolenge oyo asalaki ntango ye ezali na yo na nse napesa bino lisese mosusu ezali na moto moko nkombo na ye Papa Philippe azalaki moto na mbongo oyo alekaki na mokili mobimba. Papa Philippe azalaki na bamasua, na bavion, na batrain, na bandako, na babuilding, na makambo ebele. Mokili mobimba boli msangai eyebaki Papa Philippe. Kasi mokolo moko oni ayebisi bakonzi na mokili mobimba ete tosala avion oyo ekomema mokili mobimba ba oyo balingi bakotia bakiti oyo mokili mobimba bakoka na avion wana bakende na sanza mpo mokili ezali kobeba. Kasi moto akoki kosomba tike na ye moto ye moko bao bazali na mbongo bakosomba batike na bango na lolenge oyo bazali na mbongo na bango bakosala byango kitoko mpo ete bao bazali na mbongo mpe bakende na première classe na kitoko nyonso. Mais classe ezali na classe kino moto ya kombolaka ta balabala ye mpe ata oyo atelemaka na nzela ko senga ye mpe akosomba ye tike soki asengi bapesi ye ake kosomba oyo ekoki akokota bato babandi kosomba batike. Mokolo ekoki oni alobi mokolo songolo bato nyonso baya bakota na avion po baoyo balingi mpo mokili ekobeba tokima bato bakoti
to bayoka mama kelele ezali kuna likambo nini batala papa Philippe azali koya papa Philippe bato bazali kopesa papa Philippe boni ambote ye alekiti akomi na avion basi oyo batele bakawana kosala na kati na baotesse papa Philippe mbote mbala moko babi première classe eza kuna likolo balekisi akei papa Philippe akei no akomi na première classe akuti bakonzi bato lolenge na lolenge amoni bakiti mosusu eva azu atali kiti moko akekovanda papa Philippe avanda bato bakoti balingi bakanga avion moto moko ye mpa ye na ye akoti na oya ticket ye mpa azalaki moto na mbongo na première classe atali kiti na ngai ezali nini 10 zombi kiti na zombi atala boye papa Philippe avandi na kiti na ye alobi olimbisa ngai papa Philippe boni yo poseli kokende abi kasi papa Philippe ovandi na kiti na ngai papa Philippe na avandi na kiti na ndenge nini abi tala wa bakomi zomi 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 yango yo eza ticket na ngai papa Philippe atelemi alobi atali kuna bipai bakiti esili obi bongo ngai na kovanda wapi moto wana etali ngai te papa ticket na yo elobi nini obi ticket yo yebi ngai te ngai nazali papa obi te abengi hôtesse obi mama yaka obi ngai ezali 10 ya zomi kiti na ngai yango wana mais papa Philippe abi hôtesse obi papa Philippe ticket na yo ezali obi yo yebi ngai te ngai nazali na ba avion nazali na ba masuwa nazali papa Philippe obi toyebi yango mais kasi papa Philippe ticket na yo nde kolakisa esika nini yo kovanda papa Philippe atomboki bobenga capitaine aya obi likambo nini obi papa Philippe ayebi papa Philippe boni papa Philippe likambo nini obi balobi na pesa mwana oyo esika na kovanda bonga na kovanda capitaine atula obi papa Philippe est-ce que ticket na yo elobi nini alobi totula nga makambo ya ticket obi papa Philippe yoka soki olingi bima okende kusombo yo ticket papa Philippe na mutuna ayebi ete basali bato nyonso basalaka na compagnie na ye mingi bazali na kati na avion wana papa Philippe aboya tomboki capitaine obi bombe ma sécurité basoda bambila boya bambilo bazali na kati ba policier bozwa papa Philippe bombe maye libanda akena kusombo ya ticket bamemi papa Philippe libanda papa Philippe ake po akena luka ticket soki bon muke oni alobi ntango ekoki bokanga porte bakangi porte ndeko na ngai papa Philippe atikali papa Philippe azalaki na kondimete akokota na avion wana akokende na sanza kasi papa Philippe mosala ya kokende po asomba ticket asalaki yango te papa Philippe azali lokola nani azali lokola moto totangaki na monkanda ya malako azalaki na kondima azalaki na nyonso papa Philippe wana ezali yo ezali pengai ba hôtesse ezali banzelu ya nzambe capitaine ezali Yesu Masia ye moko oni ezali nzambe sanza ezali bomoi na seko na lola ndeko na ngai papa Philippe azalaki na kondima azangaki misala soki yo ndeko na ngai ozali na kondima oyo ezanga misala kanisa papa Philippe yo lingi ozala papa Philippe tompe yo lingi ozala Zakia oyo asosolaki Yesu mpe alakisi kondima na ye na misala lelo nazali kotuna yo okovanda wapi na mokolo na suka kanisa na yango ndeko na ngai omilengela mpo ntango esili kokoma pene Yesu azali koya lobi ete nakei kobongisela bino esika
na kozonga kokamata bino na ndako na tata na ngai bisika bizali mingi. Where will you stand, okozala wapi na mokolo na nsuka esika wapi okovandela ntango Yesu akosambisa biso mpe kolakisa biso esika na biso na nsuka eyano na yo ekozala nini ndeko na ngai yo ozali na kondima mpe na misala yo okozala wapi okovanda wapi na bomoi na seko bomoi na seko bomoi na seko ndeko na ngai yo okovanda wapi kanisa yango na mokolo na lelo zala lokola Zakias kozala lokola papa Philippe te ndeko na ngai kanisa na mokolo na nsuka olingi ozala lokola papa Philippe soki olingi ozala lokola ndeko na biso Zakias kondima na yo etambola na misala po kondima oyo ezangi misala ezali kondima na kokufa tika ete kimia na Yesu Masia mpe bolingo na Nzambe tata na lisanga na molimo mosantu ewumela kati na biso molimo asosolisa biso ete toyeba makomi molimo Nzambe abongisaki ete toluka lolenge na kozwa tike na biso na esika oyo tokovanda na bomoi na seko kimia na Yesu ewumela na biso nyonso bomibatela kati na ngolu na Yesu Masia. Amen.